BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Nalingibino trop big Zouzoubi à tout le monde, à tous mes abonnés, des big poutou à Mistabi. Merci beaucoup en tout cas à ma maman chérie, maman Galola Astrid, à ma famille Poibino, Nyon Nalingibino à trop, bah abonné intelligent et sage. Tolingibino, nalingibino, nga personnellement, nalingibino parce que besoin encourager nga, kosala, musala oyo. Voilà, lelo. Toye kolobela nani naza sure bomoni déjà na titre ba Habakkuk. Si vous êtes là, manifestez-vous. Bobinga toujours naza au milieu du village na lobela ba artiste na biso nyonso na pesa vraiment position na ngaité. En tout cas pour na sila na oloba, pour na belle vie na koloba. En tout cas bango nyonso baza ba star na biso. Donc il faut que sila na belle vie bazala pour maman théâtre elengi. To moni ba théâtre ezalaki hein. Mais au monde il aussi la na belle vie ba opesa siko ezalate na théâtre ezalate yango il faut bazala belle vie bosser si la bosser ba Habakkuk bazala famille bota bazala po makambo ngo kende boy. Voilà les Habakkuk le loto za kota mami mami si la mami mams na biso oza maman si la bisalu osa la makambo emona na miso abatu. Voilà nalingi ba Habakkuk to lobela Zikomo award parce que namoni moi mali les côtés moi mali les côtés jusque là to comprendre le mon côté bato belé balobi si la bisalu a négligé to moni a lobela ngote Zikomo award azo lobela ngote. Pourquoi? Oui, c'est bien. Tomoni a posté sur la page naie à la kisi batu comment ko voter. En tout cas vraiment ceux qui ba Habakkuk nyonso bo voter et au sala bien. Bozalaka ba Habakkuk qui est minokoté to linga kaye boko tande bo voter. Parce que na page ba publier soko au fini na lien mo ezawana au koti ba ko lakisa comment voter. Na sure ba Habakkuk bo voter pour bo lobaka na minokoté. Je suis Habakkuk. Boko ta bo voter bo multiplier bo partager ba lien. Batumi balobi c'est bien bon, mam sa tchango na page. Mais à l'obelango te, tout mon vidéo te, à l'obela te, il a fallu manager. À l'écata, à l'obela, expliquer comment voter, à motiver, en tout cas, hein, dans l'obelango à trop. Depuis, on a tout le monde le côté. Est-ce que mams a vu Marambango en considération ou bien azo bois qui sango donc a vu Marambango ils ont pété ou comment? Wana batuba mi tout na bongo. Oui. To ebite to kolobela kaka tout au long ya émission na biso a ezana mutu mususu alobi. En tout cas si la bisalu a kombo munene, si la bisalu en tout cas a ko bénéficier ne lorote na Zikomo award bango ne ba ko bénéficier na kombo ya si la bisalu wana eza point de vue ya mutwa abi bango ne ba ko bénéficier na kombo ya si la bisalu parce que si la za marque hein, ba bénéficier yango bango ne faut pas solo là ba contacter équipe ya si la bisalu ce qui s'agit ko pesa mbongo ba pesa mbongo pour si la za combo wana selon mutu. En tout cas to lobelango to ko débattre ngo ngapela pesa point de vue nangai. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas na ba abonné ba o baza toujours fidèle. Merci bo continuer à s'abonner et pesa ngai makasi ya ko solo la rana bino ya osa la bino musala. Merci beaucoup vraiment énormément. Na pesa ka toujours merci pour na nelo musonga na pesa binoté. Herbo tala bozo s'abonner, bozo partager. Ezaka façon de soutenir nga. Donc elo na nango posa yangwana. Bo s'abonner, ou like, ou partager, ou tali publicité. Elo musoko salate yangwana kaka nde façon de soutenir ngai. Merci beaucoup en tout cas et puis birthday na bato nyonso bazo fêter lelo. Mes condoléances na ba onyon so baza éprouvé kaka ndenge to mesana ko salango na chaîne na biso Bibiche Mbombo officiel to lela kana ba bazo lela. To sepela rapé na ba bazo sepela. En tout cas, merci beaucoup. Courage na ba baza na ba stress, ba problème et telemi nzambende apesaka vraiment solution et bonne guérison à tous ceux qui sont malades. Revenons à notre mouton. Na badana wana équivoque wana o mutu moko alobi que non si la bisalu aza combo. Si la bisalu aza n'a rien à voir pour bénéficier wana parce que aza mutu ayebani déjà. Bango ne ba contacter si la bisalu. Non, bandeko, non. Nga ba abonné na nga boyebi ke nga nazara toujours verdict.
au milieu du village nalobaka toujours vérité. Il faut boyeba si la bisalo jusque là azana international te obiso tozo think. Il faut toloba vérité. Tout se voile à la face te. Si la bisalo na Congo, na communauté congolaise a kangi wana muto aboyango anchor. Azana ma papua na maseki a kangi. Mais na niveau international, nano comité azo kende makolo na ye ya nanzela. Et loko biso tozo souhaité pas d'artiste na biso yango wana. Si la bisalo tomona ye dernièrement na Belleville et non sorry, bon excusez-moi, tomona ye na Jackie Apia na tchaba photo na sa émission, tomona ye na ba ivoirien. Tomona ye oui, connaissance, relation, tomona na Nigeria pe. Oui, c'est une bonne chose. Azape na artiste ou ayeba na bango. Mais à confirmer non à niveau international te. Non. Zikomo award oyo. Nenge comme on est déjà côté photo ne déjà côté, il y a quelques gens au ya international ba pays mususu ba komi ko découvrir ici là. Et là otoza la reposande yangwana. Akota ngapona ngai Zikomo award oyo eza la porte moko oyo ko matisa sila et ko kotisa na niveau international. Pour pas tout ba bikeno aza star bango ne faut ba lukete. On eza ba award na biso ya Congo wa te. Eza ya ba congolais te. Eza ya ba talibanda ya ba étranger. Boke na ba kivantar wana te. Donc si la aza na posa ya ko sala kivantar wana te. To bat baza tout autour no te bango ne faut pas contacter si la te. Sauf qu'il s'agit si la ko contacter ou ko en collaboration na bango. Oui, il faut le faire manager, faut ko sala. Tout le monde a ba manager ba fali popa awat. Fali popa eza na batumba featuring mususu fali popa afuta mbongo. Po asa na ba akeli wana ba featuring. Abdo asenga connaissance o ba P-Square wana. Bato ba mona lelo ba photo peut-être ba ebite falinda bandaka bango eza mabete ponga lelo soki lelo na moni Rihanna nena ko pakata mbango na kangane photo na ebika kande na kangane photo na publier na nyongo ye ba ngana senga ki ata kuna senge sanya za star ana niveau makasi. Et là, on est le mot qu'il y a un complexe d'infériorité, soit complexe de supériorité. Non. Si la zone a pour ça percer, on a pour ça percer. Bon, si la Babylone, on a oté, si la, oui, un star, tomo yang oté, mais azan a pour ça à mata lisusu. Si la il faut à mata, ziko mo award wa tobi que na Tanzania, bah oui, bah que na Congolese mo wazala wana si la bisalo. En tout cas, zoka trophée na ziko mo. Na Kenya. Dans les pays africains, ceux qui ont eu trophée, en tout cas, vraiment, ils sont fiers. Tu dis que non, à côté déjà dans la communauté. En plus, les films, ceux qui ont interprété en gros, bozo tchango na ba français, pour ba filmer déjà, ba filmer, ba si la bisal, ba betarawana, les films où tu connais dernièrement, ils ont déjà bombe. Ils ont loko moko makasi. Ceux qui ont eu interprété en français, si la côte dans la communauté. Nge loko chaque fois na loba on a artiste na biso bo ça l'effort ba manager boza wana bo komisa ba artiste na biso international ndenge si le bisalo aza déjà na manager wana c'est une bonne chose manager a kosa la anything pour nini artiste na ye amata pour chaque fin du mois ba futa kaye il faut percer si le bisalo le tomoni na award ya ba Nigeria tomoni na award ya ba américain et on ça la biso bien. Tout ça a limité que si la bisalo a tapé na communauté kaka pour na libanda mboka je vous dis ce qui si la bisalo aye bato bako accueillir bato bako craquer si la to bato bako kumisa si la ce sont des Congolais ba sud-africain ba oye ba si la te actrice moise na Congo ba oye bete peut-être ba Congolais yango sko eloko biso toza nango posa azala kaka star ba Congolais te. Oye pe boyena okepe na Amérique ou na ba américain ba craquer yo. C'est une actrice. Wana nde toza ngo pour ça. Si la zasiko ekokina nuté, il faut comment. Botika ko encourager le mal. Botika ko ba non si la bisalo fimo na landi à lobby si la bisalo aza niveau élevé, aza marque to boité, mais aza internationalité. Aza nan internationalité. Ngana za bongo, moi je non la vérité et le qu'on est écoedé.
Toi, na posé loko Zikomo Award. En tout cas, Babakouk, vous votez si là. Pour ceux qui vont voter, et si a commis déjà, pour te dire que non, na Zikomo wana, ceux qui essaient que non, a eu trophée. Si là, vous avez un contact, pour na courage à Zalarandango. Na étoile o ils ont gagné, ils ont ma fouté tanga katina si là. Vous avez un contact, le lutte royoka que non film moi salami la Côte d'Ivoire si la Bissau apparaître kuna. Si la l'ivoirienne, vous savez comment elle a tapé dans ses films? Ah, si elle a tapé hein. Si la film wana non. Ndete lo wa bongo. Bozuka bo interpréter bongo. Bo tchango ka na français, bo tchango na anglais. Bo bi combien? Si la beaucoup font la chaîne moi YouTube te bo tchaka ka ba filmer. Bo joua ka na lingala. Mais bozu ba film ba tchango na français. Au côté na communauté française. Tolongo ba film mangala. Po tournage bo ça la bien, idée ça bien, concept ça bien. Casting ça bien. Ce que ont limité, c'est la langue. Oui, tout ça, les Congolais, les Sud-Africains, ils jouent dans le na bango, les Nigériens, ils jouent dans le bango. Oui, parce que l'anglais est mondial. Au moni anglais, wana, Malawi, akolanda Nigeria. Akolanda ba film nigérien. Au Zimbabwe, akolanda, parce que nini, ils sont anglais. Yango mona na ba chaîne na bango. Basala ba 1 million de vues, basala ba 300 000, basala ba 500, ba 800 000, ba 13 millions. Comme Barit Kadir Yoana. Alors ça ba 13 millions de vues pour nanine. Et ça pour jouer ma casse koleka si la tête. Et ça pour ça qui toko ma casse toi c'est là ba matériel ya kano ce qui ndengeni non. Et ça ni langue, et ça anglais. Mon total la boy era koti ayo qui filme ba mako atikali. Pour ça anglais. Oui, Congolais, tout ça là qui Congolais, mais tout me capé kobima hors de l'ordinaire. Tout bimana auto misana ko sala. Bon tu vas encourager les mâles. Si la Bissau, je sais que talent aux anango, étoile aux anango, mafuta aux anango. Si la yemo na scène na eso raza, a pesa makambo. Si la peut-être qui koleka si la zala quitté hein. Mais ton sentiment que la présence est mon tour exaté. Yemo kolo makambo sala quitté mais on sent seulement l'absence d'une personne. Pour yemo ka message ko pesa film ne makambo. Ezala wa rit ka dire. Donc yemo ko na film ne a jour abimisa misisa. Yemo ko principal. C'est ça. Tout ça peut na posa si la Bissau a kende, a perforé, a percé. Pour jusque là, tout le monde a voté. Mais tout le monde est fort mon côté. Si la Bissau a sali vidéo, tout le monde a posté dans la page naïe, oui, c'est une bonne chose. À ta vidéo, hein, ah, t'es beau voter, baba kougnon, so beau voter, beau. Donc, biloko wana émotiva kalisusu. Beau partager, beau voter. Beau sali une émission, manager zawana. Ceux qui si la kolobate, manager azawana, aza placé, aza la bouche autorisée, ya si la Bissau, pas porter parole, ceux qui bazawana, ba loba. Parce que loko, ba voter, ceux qui va voter, c'est le moko. Bon, le roi, à moins qu'ils aient le moro, ou ils ont encore que non, bato simanda ko bosangani bakangani basalika bakota kombo asi la Bissau be basalika award moko. Mais ce qui est international, pour na moni ba Tanzanie ezawana, ba Zimbabwe ezawana, ba Zambie ezawana, ba Malawi ezawana, en tout cas eza ba pays ebelé. Ce qui est déjà ba pays ebelé, cela veut dire bazo réunir batou, ya ba nationalité ebelé. Ce qui est comme on eza déjà likolo eza world. Eza world. Ce que batona ba keko cha série trop c'est trop tard ba keko chango poani. Ce qui ba chengo c'est que ba 8 ans à Kolanda soit ba 8 ans ya muto a interprété bango ba comprendre que non, il y a du lourd dans ces films. Ba cause on peut ba tekango et tekamipe. Au sentir niveau comment kende. Il faut changer la façon de faire, la façon de voir les choses. Il faut échanger. Donc, on a ce là er na mona manager, pemenya si la Bissau, abi que non naza manager n'est pas moins d'une année, na sepel déjà. Professionnalisme déjà yangoana. Parce que si la na Congo wa, asali hein, elle a bossé hein, azo mérité azala oyaza. Omoni eza grâce mais ape musala. Eza mutu musu a bossa diote mais atombo maman ko wu. Mais ba si la ba bossé, ba peine pour bazala o bazalelo. Si la Bissau pour azala oyaza lelo. En tout cas, première fois, c'est là qu'il n'est pas toi.
depuis à banda carrière. Mais bomoni era ki poto, bomoni sko tout ya poto asala. Artiste ni na Congo, asala tout ya poto akenda akeba pays ebele na mbala moko. Au même moment, s'il a mérité, attends Nzambe likolo ebike non moi na moi sio a mérité parce qu'a oumeli trop na musala oyo, a travaillé a pessi le meilleur d'elle-même. A mérité ba sueur ya front na ye. C'est ça. Toi encourageras les maltais. Ba artiste na biso biso tozana pour ça bon ba percer. Ce que l'on comment les a rong en tout cas to faire voir bango to lo belango. Je sais, émission o eko koma tout comme eko koma te ba oyo. Oyo baza mieux placé. Ya koyoka. En tout cas, bon partager bon ma vidéo, ba comme ate pa na ye, ate pa ba proche na ye. Et loko biso to lingi yango wana, to zala wana te surtout nga a. Naza wana te pona parola artiste mafuta. Naza porte-parole artiste moroti. Oh musicien, oh muta théâtre te. To lo bela nyonso. Ceux qui ba fouti biso bon to lo bela bango, oui, au moins ba fouti biso. Mais ceux qui aboué dans les vides, dans mon si là, ba voter la bango ye. Aswine trophée na lo belete poani. Muta sali bolamo bongo, muta sali likambo bien bon, na lo bela yete pourquoi? Po eza bolamo. A marqué époque na ye. Ata lelo si la zate, ata botiba na tiki théâtre. Lelo na palmarès. Il y a théâtre congolais. Il y avait une si là à marqué époque na ye. Il y avait une si là, en tout cas, elle a bossé. Quand d'autres bêtes à l'issue, ba maman Bomengo, ba maman Bipendu, ba maman wana, ba comment ba maman, mais en tout cas, honneur wana ezakaka. Papa Kouedia Otako Koufa, ah ouais. Azaki Moutama Boké à théâtre. Mais bomoni ba kundi avec honneur. Gouvernement ezu matanga na ye. Bobi ke matanga ne ezwa kiton. Po ba kunda presque un mois. Po nani azaki muta théâtre, azaki ministre te. Azaki politicien te, azaki soki musicien te. Mais muta théâtre ka ta la valeur ba pesier. Po nani ni abosaki. Et si la bisa loupé, na ndenge o azo bosser lelo, ata lelo azana se mabele oyote. Bon, ate bembe na ye. Na souhaité liwate ya, po biso soza batuto okufa. Bon, pese valeur. Ata bana na ye ba yebake, tala bano ya mono asila bisalo. Bobi actrice moko, o koko o yeze asila bisalo. Po na nini a bossé a marqué époque. Batu mususu batambola na grâce. Donc yo kosano effort te grâce à Nzambe localisé pour au pas fuki mbala moko. Et ça na batu mususu grâce wana te il faut travailler. Il faut bosser pour azala oyaza. Grâce wana eza pour na biso ka ba congolais hein. Biso ba africain nde tolba oui, eza grâce à Nzambe. Mais mundele ma grâce équipée était mundele a travailler kande. Et pas mundele concept tu dois travailler pour réussir. Mundele aza bongo. Donc c'est ça. En tout cas si la bisalo ba coupe no bazana pour ça que non, ça la ta vidéo. Bo ça ta émission bo lobela Ziko mo award. Po ba tumi ba mo na ka lokola ba négliger na bango Ziko mango. Ba lobela ngote malgré si la postango tout le monde on dirait on a valeur te quoi. Donc c'est ça. Artiste aux ana posa biloko na ba trophée wana nde et ça la kiyo. Po to lobaka que non, ça la succès on a ta trophée te. Ozata na trophée moko na ndako to sala succès. Au moins ba trophée des bilembo. Eza na ngombongo dollar million te. Mais erke ko zo poser au Canada, eza ka reconnaissance ya ba to ba bi ke no te. En tout cas, musala osali o mériter ne fils que trophée. To bi ke mususu eza accompagné na ba enveloppe. Mais mususu pesa na nga ba pesi trophée à reconnaissance. Et ça la bien. En tout cas, les abakouk, motivez-vous. Votez votre star, soutenez votre star. Vous avez des propositions, des suppositions. Vous avez un groupe WhatsApp, en tout cas, vous think, ndengeni mama, mams, akomata. Ndengeni boko boulete. Et là, on dit, ça, pour moussala sile et mata. Vous soutenez quand mon côté, vous soutenez quand na malobate. Nambongo pe oko soutenir, oui, c'est une bonne chose. Et ça, na batum susu, azarani nambongo te, mais yé aza une tête bien faite. Na mutu na ye oye soka pesio idée et se réaliser. Mais ye mo peut-être vi na eza soki ndenge nini. Mais soka pesio idée sala boy a orienté yo. Sala boy ero simba. Ne bato si la zala bango posa. Entourage ya bien. Oso ba c'était mams beta boy. Zonga gauche. Sala boy. Ba conseiller pe bien. Au mona que non, mutu azo avancer. Ata lelo ba fali o ba o mata. Lelo ezaka fali te toko ba fali aza sage te ou bien aza intelligence ou ndenge nini ta pour
azana batu ya bien batu mayele pembeni na ye yango ozomona pour muto biso to mona ka artiste o mata mais oyebite background na ye soki ezanini. En tout cas nga nalingi bino ya trop boyebika nga nazaka toujours au milieu du village du côté de la vérité. Artiste na biso si là ba voter depuis que si la kangika na étranger te na communauté congolaise et étranger te hein ata na Congo na batala si là. En tout cas, émission Moussou Nanché la bien a proposé bino vidéo comment est-ce que si la bisalu na Congo a kangi ma solo batumi bazaka Abakouk famille nani Abakouk plutôt. En tout cas, et ça la bien a créé communauté na ye, a créé ba fan na ye, a pesi bango combo et kangi petit kali. Et sili, ne bato ba marqué porte. Yango na vie kolingate o leka na vie inaperçue. O kufika bo combo ekei et ça va donc il faut pas couper star mais c'est pas biso il faut to couper star dans na couper star ya munene menanga il faut gouverner mais ya ba tia maboko. Oui c'est ça la vision nebi ka tal lelo ko se réaliser te lobby eza bongo là donc et loko yozo confesser dans ta bouche ne loko ko se réaliser bato ba somba ba avion ba sala nini bato ba sala ba avion ba somba ba château ba bato ba sala nini baza banani. Pourquoi pas yo? Si vous confessez que nga na ozala boy, ozala bongo, nga na oza milliardaire, ba basala ba milliard, bazaba nani? Basala nini? Ezaka bato ba kisi te? Te? Yo poko osala, si tu as la foi. Parce que si yo mo soko se limiter, nga est-ce que na okoka osala ngote. Natala documentaire moko na nini na Dubaï. Papa moko we azali bango azala arabe. Azana immeuble moko na yebite ça na yebite soki 26 niveaux soki nini azana immeuble le plus long du monde kolo nani wana kolo immeuble wana aza multimilliardaire mais soko moni très simple mais soko kota ba immeuble wana natala mariage à mwana na ye nabi que non il y a des millionnaires batsko na binzambe ba o basala nini po ba koma boy. Nzambe est-ce que comment ba tumususu ba bazalaka milliardaire oyo donc ba botama ndenge ba botama ka ndembiso soto botama aza milliardaire je vous dis falo tala biloko atonga na Dubaï asali mariage à mwana na ye natali bena bisenye est-ce que biloko banda na botama na mona ba mariage a boyete mais yo ozwi nzamba pesi mo mutuka YouTube e photo mbongo 4000 5000 10000 na biso ki combien oya choba to mal à l'aise oyebite que non bato bambongo yo zo na YouTube na muto ko dépenser on a jour akika na shop a swapé loko moko boy et loko moko ya $10,000 puis a swapé sac à pamba natala ba documentaire ya ba riche natali muto somba kaka porte-monnaie natali mbongo zo somba na habité to sakana te mais bato wana nde bakoma bongo na grâce na bonté nzambe yo peso osana kondima na yo Nzamba a établir yo pe destiné na yo eza bon oppose à la muta munene okoma. Merci beaucoup en tout cas. Nalingi bino ya trop. Bato nyonso balandanga famille ya Bibiche Mbombo officiel en tout cas. Merci beaucoup. Bo s'abonner massivement les Abakouk, bo ya bo pointer. En tout cas pointe avant OK, tika like, pointer, tika commentaire les Abakouk. Merci beaucoup, c'était là Bibiche Mbombo. Any news nyonso eza pona sila bisalo tokoya. Toko solo lango na bino. Bisous et bye.